Bonjour, bonsoir la famille. Ça dépend nyonso bozwami napesi bino mbote na kombo na Yesu babone ya Noela TV Nzambe abatela abomba biso nyonso. J'espère que toza bien bisika nyonso bozwami na Europe, na Asie, na Amérique, na Afrique napesi bino mbote. Ça dépend nyonso bokozwa video na biso bandeko nasengi bino s'il vous plaît to like, to partager, to aimer, to s'abonner pe la famille ekosala biso bien makasi. Bisika nyonso bozwami. La famille ezosala pasi pe mawa pona rando oyo ya biso ba Congolais tosalaka ba rando oyo ya ba mama ya bana ba rando oyo soki ekokende wapi pe soki ekosukela wapi toyebi te. Rando ya Manuela na la Marina ezosala soni pe mawa ndenge bazofingana na kati na internet na kati ya réseaux sociaux. Vraiment eza pasi. Manuela azokofinga la marine ndenge alingi. La marine azokofinga Manuela ndenge alingi. Sans pudeur, sans soni, bayebi te ke bato batalaka bango baza ba responsable eza na bato baza bana mike batalaka bango ba papa mikolo balandaka réseaux sociaux bakomona ba bêtise oyo nyonso bazokofinga ezosala bien te. Tozoyeba te rando oyo ekosuka wapi pona biso ba peuple congolais pona biso ba internaute vraiment eza pasi toyebi te na moi baswanaka boy eske ezali makambo ya molili na butu bayokanaka yango na moi baye na barando boy unini soko opimeli olobi na Manuela kosala boye te Manuela pe azokosala yaye oyo alingi alobi ngai naza mwasi kitoko ngai balingaka ngai na Afrique na Europe na Amérique balingaka ngai yo oza mama ya bana ozomilakisa ozo expose na kati ya réseaux sociaux ozomilakisa identité na yo ndenge olingi olie moto ayebisa me yo moko ozomiloba sans pudeur biso ba Congolais tozalaki bato ya lokumu bato ya soni bato bando respecter biso mais tokoma sans valeur surtout biso penza tozalaka na Europe soki boke na Afrique bazomona bino biloko pamba parce que ezali bato neti ba Manuela oyo bazokofingisa basi na Europe na diaspora ata na Afrique moto abando respecter biso bako respecter bino soste à cause ya ba mama oyo ba mama ya ba sans valeur neti ba Manuela bazomifingana eza vraiment sans pudeur bazotala pe bana te baza na ba jeune fille na bandako baza na bana mibali baza na bandeko ya mibali baza na ba parents nayebi te ba parents na bango balobaka nini bapesaka bango pe conseil nini est-ce que bayokaka conseil ou pas parce que balobi conseil esilaka même pas ata okomi mokolo ata okomi koko ata okomi na 100 ans oza na besoin ya conseil j'espère que conseil kutu mpona bango etali bango même pas batalaka te ke non soki nalobi boye soki moto boye amoni obi papa nango bi ya nanga amoni eske ekosala nini donc cela veut dire na bango soni esi esila nyonso wana pourquoi pona ko gagner ba miette pona ko gagner mbongo mais wana to ko benga ngo ezali kindumba parce que yo moko ozomi lobango moto balingaka ngai mobali boya ya ko linga ngai koto balinganga parce que naza kitoko kitoko na yo komilakisa te yo moko ezali moto akoyebisa ke ozali kitoko yo moko komilakisa te ozomi bina ozomilakisa nini na réseaux sociaux non eza respecté eza lokumu te toza basi mibomba Manuela wana eza conseil nazokoloba nazobeta sete pona bana totalaka avenir ya bana pona lobi bana na biso lobi okomona mwana na yo ata moto alingaki mwana na yo po abala mwana na yo du fait ke akotala réputation ya mama na ye ndenge azali batali réputation ya mama na ye na réseaux sociaux asalaka nini mwana aye kotula baye kobala mwana te mwana aye kofana liboso ya ndako à cause ya yo mama à cause ya bisalasala yo mama c'est pas bon yo ozotala mpona lelo eza mpona avantage na yo
me tala pe avantage ya bana na yo oyo oboti ozobeta tolo wi na oza na bana 5 net naza na bana 5 te wi obateli nzoto na yo me ezali ya yo ozali mwasi ezali ya yo moko mibomba yo moko mibomba nzoto na yo eza mpona motu nyonso te mibomba ngo ozo expose yango na réseaux sociaux bakosala yango nini ata mobali yango azalaki na posa na yo alinga zwa yo du fait que ozo kosala bisalasala bongo eske akoki kolinga yo susu ata moto azalaki na posa na yo eske akoki kozwa yo susu ata moto alingaki kobala mwana na yo eske akoki kozwa mwana na yo mpa komonake te oyo nyonso mama na ye azosala cela veut dire mwana mpe akolanda oyo mama azosala parceke bana balandaka oyo biso bamama tosalaka yango mpe bana balandaka biso il faut kopesa exemple ya bien na kati ya bana na komprenaka te siko ozwaka temps heure nini ya kotala badevoir ya bana ozwaka temps heure nini ya kopesa bana yo conseil ozwa kaka temps ya kosala barando ya kofinga ya kobinda ya kosala n'importe quoi eza bien te eza respecte mpona bana surtout mpona bana c'est pas bon bana babana kozala na soni ata baza na classe baninga bacamarade bakobanda kofinga bango botala mama na bango asalaka n'importe quoi na réseaux sociaux botala mama na bango abinaka bibina mama na bango alobake ye balingaka ye mibali nyonso balingaka ye eza respecte bozomifinga na wana yo bota te yo la marena yo maboko ekweya yo boye bandeko tozala na soni tala baninga balolo bote botala nauti kozwa video na lolo bote ba ivoirien makambo bazosala abengi mutu nyonso boya na 22h mpona kotala live epai na ye alobi bachroniqueuse asangisi ya bakongo ya bango bacameroun asangisi boya to soutenir to koma fort oyo baza na ba 1000 abonnés boya to soutenir bango to kende liboso to yokana to tombola bendele tala baninga ndenge bazosala koyokana me bino boza kaka na kofinga lolo botali makambo kofinga ya ba crête ya ba rando esila na réseaux sociaux eza soni bomona France na Belgique ou bien na Allemagne bazobundana bazokoswana boye obien kaka biso bakongole kaka biso banani bikolo mosusu bata Brazzaville bangole kaka biso batozala na barando kaka biso baafrike oyo mosusu tozala kaka na barando mais bokotala bamboka oyo tozali bokomona France jamais bazomibundana bokomona Belgique jamais na Hollande bazobundana non kaka biso bakongole tozopesa soni yango na mboka na biso kuna Rwanda azokobundisa biso ale biso moko tofani wana tozokotala parce que biso moko d'abord ba peuple tozoyokana te na biso tozomifingana tozomitala na valeur te ke oyo azali mokolo je dois du respect oyo azali leki ifuna pesa pe respect na place na ye pe esengeli jamais na mitu na biso ezate c'est pour cela tozomi bomana c'est pour cela mboka na biso ezokokende liboso te parce que biso moko ba peuple nanu tozozwa conscient te ke il faut biso moko tomi respecter avant mutu a respecter biso c'est ça yango yo bikolo mosusu bazo profiter koboma mboka na biso kotuye bandeko na biso koboma bana na biso koboma bakoko na biso koboma bapara na biso parce que biso moko na toza na consciente biso moko tozomi respecter te c'est ça bazoboma biso boye nazozonga na yo la marina soki otali bie la marina yo oza mokolo ya Manuela mais yo oza mama moko na réseaux sociaux na bando respecter yo mingi ero bando sala ba émission na yo ya ndenge mosusu kopesa ba conseil il faut to sala to aider bana o baza na Afrique to aider boto sala boye obando donc ozokende kopesa ba sans abril na kati ya banzela bilamba biloko kolia c'était vraiment bien ba émission obando sala mais subitement otiki yango okoti na kati ya réseaux sociaux okoti na kati ya rando ya kofinga okokende na sule baobabo bandi boswanaka botalaka te
okosimba oyo botalaka te yo kutu mwana kopesa conseil eza te parce que so bapesi yo conseil la marina yo kosa mobali na yo otie na toi papa finga papa ya koloba la marina yo conseil opesa eza te me yebake oza mama ata obota te eza problème te mutu apesaka bana ezali nzambe ezalaka pe fin du monde te mais respect ezalaka pe bien respect balobaka ezalaka mutuel donc ozali mokolo ya manuela oza pe oblige okopesa ye pe respect na ndenge ye azaleli aza lolenge epai na yo fo pesa ye respect koswana boye na réseaux sociaux chaque fois bazokofingaka yo oza boye chaque fois bazokofingaka yo ezalaka respect te donc wana soki mafinga wana elekani mobali na yo pe aye kokota yo wana obandi kotina mobali na yo papa finga papa bima finga ozomikita mobali na yo yo moko sikoyo bakotia mobali na yo wana bandi kofinga mobali na yo après okosala nini bazofinga mobali na yo na réseaux sociaux makambo ya réseaux sociaux etali bino basi yo kozwa mobali na yo ozokotia bafinga moninga mwasi yo moko mpe oza mwasi non oza mama ata obota te me oza mwasi oza mama mwasi nyonso babengaka ye mama papa nyonso ata abota te biso bakongolais respect na biso tobengaka papa mama tobengaka kaka bongo me sikoyo ozomitia kimama na yo wapi ozomipesaki respect na yo ozomipesa yango wapi mobali na yo mpe atala pe teke te mwasi na ngai la marina ngai nakokota makambo na bino basi te nakokofinga te me mobali na yo ozotinda ye papa finga papa loba respect na biso eza wapi bakongolais respect eza wapi la marina conseil nini okopesa na mwana moke conseil nini okoloba na bato nyonso ozokondike ozali na association okoloba nini association oyo ozalaka nango soki bamoni oyo mama na biso moto apesaka biso eloko ya kolia mama na biso moto aedaka biso sikoyo balanda yo la marina na réseaux sociaux bamona makambo osalaka na réseaux sociaux c'est la honte bakorespecte yo pe te bakorespecte yo kaka du fait ke mpo baza na pasi okopesa bango ya kolia ya komela ya kolata me bakorespecte yo me na kati ya motema na bango ozomerite ata litanga ya respect te parceke bino moko bolingi yango te baninga bazokende kosangana mpo basala fort basala soutien bosangana mpona koaide bafaible donc bato baza bafort bokende koaide bafaible me bino te lolobo te abeti ntango alobi tosoutenir baoyo baza babone moke tosoutenir bino kimotema mabe kaka kirando na bino bozalaka nango bolingaka te koaide mosusu bato mosusu tosoutenir bato mosusu mpe bakende liboso bolingaka te mosala na bino kaka kofingana mosala na bino kaka kosala n'importe quoi pardon bolimbisanga c'est pas bon boza mama mikolo bozokende baménopause ondiri boza bana mike bana mike so baleki bino na mayele vraiment tokokende api tozosuka wapi bochange la marina bochange na yo manuela eza soni yo motu nyonso osimbaka kofinga motu nyonso eza bien te eza lokumu te oyebi te moto akosala yo mabe akowuta wapi na est o na nord o na sud okoyeba te eza gentil te botika makambo ya kirando oyo ekomema bino mabe tala ndenge bokoma kokende susu na bandako ya banganga bozokende koluka kobomaka bato mosusu bainnocent oyo bayebi makambo te bozokende koboma bango parceke nini kirando na bino ezomema bino na kimotema mabe ezalaka na fond du cœur na bino oyo nyonso bosalaka ezowuta na kati na bino ezowuta na kati ya mitema na bino ezalaka bosalaka yango jete kirando na bino ezalaka ya solo ndenge nini ezalaka solo te okozwa audace okozwa bafoto ya mwana bato ya mobali ya bato ozokende nango ntina bandako ya nganga cela veut dire bosalaka nango na ndenge ya solo en tout cas boluka nzambe na ndenge ya solo boluka nzambe babanuela bino nyonso na bala marina na bala la danoise boluka nzambe na bosolo na barando oyo bosalaka na kofinga oyo bozofinga na bareseaux sociaux boluka nzambe na ndenge ya solo boluka nzambe
boyebi nzambe te. Boyebi nzambe te. Esala bien te ndenge bozosala boye na réseaux sociaux. Ezosala soni. Merci. La famille Ernest Brota la vidéo na biso. Bo s'abonner, bo liker, bo partager la famille s'il vous plaît. Mikolo toza kuna na balolo bote kuna. Tozo kodlanda pe na bango kuna na ba TikTok, tozo kotela bino pe kuna na ba YouTube. La famille s'il vous plaît, bo partager, bo s'abonner, bo aimer ko sala biso bien. Biso nyonso toza ba africain. Ezoleka kuna pe fu tozwaka ngo pe tokota ngo pe na kote na biso. Po biso toza ba africain. Bo s'abonner, bo partager, bo aimer et ko sala biso bien, bo s'abonner vraiment la famille. Na ba page bo partager s'il vous plaît la famille. C'est un peu moi conseil pour na bandeko na biso ba congolais. Ba sala makambo ya soni na réseaux sociaux. Ole ba sala makambo malamu, ba lakisa bato ndenge ya kolamba, ba lakisa bato ndenge ya koyede bato na Afrique tosala ndenge nini, ndenge tokosala bo ndenge la marine azokolakisa basala azokosala banani na ye wana ezosala pe bato bien. Mais oyo ya kofinga, oyo ya koswana esunga na eloko moko te, ezosala pe eloko malonga te. La famille vraiment nazalaki na ndambo oyo to partager na butu na pokwa na biso oyo. Merci la famille na komi na suka. To s'abonner. Ba o nyonso ba s'abonner na nte ba o nyonso bo liker, bo partager et ko sala biso bien makasi. Merci la famille na tiki bino. Bye bye. C'est Noëlla TV.